biso nyonso toza ba congolais toza na Kinshasa tobanda ko sambela tozoluka alternance esalemi nzamba so pa biso pe to sambela to ska sakateka ke passer kizamina mutu sambela yo bimboko yana basala nzambe combien c'est pas parce qu'ils ont des fois décidé pour les gamins beaucoup ozomon yango mona guerre moko appelle na yene dutaka nango ozomon il ne faut pas to luka ko éveiller makambo e batama tout son nom connaît congolais to yebina asala la kanzambe na asala la kanzambe te Félix Tshisekedi aza élu président de la République tout le monde ba moniango biso tout te beti maboko to sepeli eza la lacrymogène betite eza la munduki betite mais yo pasteur mutu fo sangisa bato zo pense makambuni na zo tchana monoko peuple congolais. Ouais, na mona bien la vidéo na loba ke no guerre no hostilité bitumbezo continue toujours bana mboka ba continue guerre esili soki baza bato formation bazo mona na molili guerre esili ezate ngana zo confirmer le yo ata la lacrymogène ekobeta te na mboko guerre esili biso tout tosambelaka tosengaki nzambe tomoni makambo tosengaki nzambe esalemi nzambe exaucé biso c'est tout. Si je comprends bien oza côté Félix Tshisekedi naza côté Félix Tshisekedi makasi. Ah bon? Ah on est pesi au kanda et pesi nga kanda makasi parce que côté pe na vie privée yé pasteur alobi azola mukana tongo asambeli 5h 6h après akei tang est-ce qu'un pasteur fa sambeli na edita pour un pasteur mon tozo délivrer milimo abatezo kende fois sambeli pour une heure du temps. C'est quoi papa Junior yo que musali na nzambe te yozano simple croyant que dans une église au sambeli ozongindeni ozo confirmer que non pasteur fa sambela pour non pasteur fa sambela tombe la inde donc yozana termo Jésus pour yeba nga musala nzambe te yebi pe musala nga na sala kata biso tout à tous abasana nzambe na mboko yo pas tellement que les qui trop gloire à Dieu parce que changement zoya biso tout tokomaika ko sambela musala zala kite tokomaika malombi na malombi tout le monde serviteur de Dieu monto intimider muninga te parce qu'ils avaient une faut retirer ma parole na yo pamba te soko na poto ko vanda kuna na exil. Toujours très heureux de vous retrouver si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Cholicia Sampila, poupée Barbie de la presse en ligne. Autrement dit, la remontada de cleboa.com. En tout cas, je vous aime beaucoup partout. Bozolanda biso, place Bozali, ça dépend Herbe Hotel, la biso, gros bisous partout, hein, la Moutounion, c'est vraiment. Là, je dis un grand merci à celui qu'on appelle de la nation Tonton Banda, Babi Boss Moko, bien, Boss Nabiso, vraiment, il faut PC Botos à normal. Sans oublier celle qu'on appelle Pichu Mangaya, Boss Lady. Merci à toi, Marquis Ngangeli, les tueurs des images, vraiment. Pour aujourd'hui, on va aller parler avec un messier. En tout cas, Nolinga Moko à se présenter parce que à Bengi Biso, à l'obi Azana Makambo Koloba. Makambo Zanini. Mais Nolinga Biso Nyon surtout découvrir Yembala Moko. Avant de commencer, je vais lui dire bonjour à mon invité. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Ouais bien. Papa Kokiko s'est présenté. Ouais, comme on a eu Papa Junior, Kabea. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est bon Papa Junior, tout le monde qui benga qui l'émission en tout cas tu éviter au niveau de bon on a benga bino parce que il y avait c'est depuis la semaine passée on a bandai Kolanda moi vidéo moko exaki sur internet il y a un homme de Dieu monto à lobby et puis a choqué biso makasi personnellement comme on a ko benga bino parce que je suis vraiment choqué na komona musana nzambe azolinga unité te azolinga division. Musala nzambe akombone nani? Pasteur Kizamina Kibila. Ouais, tout le monde biso so to landa ke émission saloni parce que batunyo so ba landa ke émission la moni ba réagir te mais yo za pour ça ya ko réagir pourquoi ni nango choko na kati émission mona ekuna. Bon Jolicia ozomona moko tokozala tozotala makambo mususu tozoloba te alors ils ont occasionné des bêtises.
soki eloko eza mabe bato bazolobela yango te ezobota ezokoma mabe ndenge oyo totali yango tomoni yango deja eza mabe na introduction nde tozolinga to ataka yango tobenda bango matoi pour ke bapaster mosusu bakolanda ndenge na olanda boye comme bato bazoédike bato na baeglise bazoteya bandimi bakokana kokwea na piège na ye te koloba makambo ndenge nalandi paster Kizami nazoloba je suis vraiment choqué nazoyebisa yo po naza congolais naza choqué na kotala un homme de Dieu obiso to bandai ko respecter comme un serviteur de Dieu mais comment na ko se comporter na ba légèreté à niveau wana ozomona nazokamwa ndenge bato bazolanda makambo pe bavandi na église ozomona comment un homme de Dieu azo se déshabiller liboso ya bandimi eloko aboye tokondima yango te ngana kolekisa yango te na kolandela yango tina suka parce Kizami na j'espère que ya kolanda video oyo Congo ya sikoyo eza Congo ya ba bêtise te tolingi makambo etambola na ordre oza pasteur te ya bato kokendelola kokota politique te Papa Junior, en tout cas, nous avons posé tout droit la but. Tozo comprendre, tozo loba oui, to moni osiliki mais olingi koloba nini. Na lingi koloba ke ba propos oyo ba lobaki et pas passé Kizami na Congolais nyonso alandi yango. Alobi nini? Serve Jolissa outi ko tuna ngaya ke alobi nini. Ye pasteur Kizami na zoloba makambo ya président waza siko atanga te. Ye muto atanga zaki na parlement wana qu'est-ce qu'il a fait? A comme na parlement wana motion kuna baba kisela ba fonctionnaire mbongo ye muto atelemela yango soi-disant pasteur atelemela yango cette fois-ci nazobeta c'était na lobi tokotika mutu te olobi bêtise okutani nanga na nzela na yo. Ah bon? Yosko komi na nyoza nani ozusko ni komi défendeur ya population défendeur ya Félix Tshisekedi. Ah bon? C'est quoi Papa Junior yebisa biso nanu azoloba ke no mambo loba ki na parlement telemela ki yango me biso to moni vidéo aloba mambo mususu yo kota mambo mususu expliquer biso nanu kanda na yo vraiment et uti wapi kanda na ngai uti kobelela ndenge azoloba ke un homme de Dieu asambeli mais nzamba répondre yete selon prière na ye Jolissa biso nyonso toza ba congolais toza na Kinshasa tobandai kosambela tozoluka alternance et salemi nzamba so pa biso pe tosambela tosika osaka te kaka ke parce Kizami na muto asambela yo mboko yana basala nzambe combien c'est pas parce Kizami na fois décider pour les gambo mboko oyo ozomona yango mona ganga moko appelle na ye ne dutaka nango ozomona il ne faut pas toluka ko éveiller makambo e batama tout son nom connaît congolais toyebina asalela kanzambe na asalela kanzambe te Félix Tshisekedi aza élu président de la République. Tout le monde ba moniango. Biso tout te beti maboko, to sepeli, eza la lacrymogène betite, eza la munduki betite. Mais yo pasteur, muto fo sangisa bato zo pense. Makamuni na zo tchana monoko peuple congolais. Ouais, on a bien la vidéo na loba ke no guerre no hostilité, bitumbezo continue toujours bana mboka ba continue. Guerre sili, soki baza bato formation bazo mona na molili. Guerre sili ezate. Ngana zo confirmer le yo. Ata la lacrymogène ekobeta te na mboko oyo guerre esili biso tout tosambelaka tosengaki nzambe tomoni makambo tosengaki nzambe esalemi nzambe exaucé biso c'est tout. Si je comprends bien oza côté Félix Tshisekedi naza côté Félix Tshisekedi makasi. Ah bon? Ah on est pesi okanda epesi nga kanda makasi parce que koti pe na vie privée ye pasteur alobi azola mukana tongo asambeli 5h 6h après akei kotanga est-ce qu'un pasteur fa asambeli 1 heure du temps? Pour un pasteur, mon toiseau délivré, il m'a battu des fois, ça me pour une heure du temps. C'est quoi, Papa Junior, yo que Moussal n'a jamais été? Yozano, simple croyant que dans l'église au Sambel, aux Ondéni, aux confirmé que non, pasteur face à la pour non, pasteur face à la tombe l'Indien. Donc, Yozana termo Jésus pour y avoir un Moussal en Zambété. Oui, puis Moussal en a salagata. Biso tout à tous abasana nzambe na mboko yo pas tellement que les qui trop gloire à Dieu parce que changement zoya biso tout tokomaika ko sambela musale zala kite tokomaika malombi na malombi tout le monde serviteur de Dieu monto intimidé muninga te parce qu'ils avaient une faut retirer ma parole na yo pamba te soko na poto ko vanda kuna l'exil mais je te dis. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, tous continuer Papa Junior na moni et apparemment Papa si Jolissa mutoko kota na nzela ya koya ko tcha division na peuple congolais akuta na nanga na nzela na ye.
Papa Junior, Anna Kanda vraiment. Merci à Jolili, à Tala, à Charé, à Nos, Nazan pour ça, Naboa Kata, de façon que Papa Junior a se calmé un peu parce que normalement, on a Kanda, vraiment, si kaka vidéo, on a dit, salut, bon, on va dire comme on sima. Parce que ça n'a pas de belle bazo finga, son excellence Félix Tshisekedi, mais comment est-ce que oh, Kanda sur ma casse? Batu, koloba batu te bazo finga, ezaka koloba ya pamba, ezam tema mabe. Ngai lelo. Depuis Nazara na Congo, na tirala ko betele Joseph Kabila maboko te. Mais acto asali et poussé ngana betele maboko. Il a dit, il a fait. Alors baki na obligé troisième mandat te asali angote. Osomon. Mais ce que Félix Tshisekedi muntabimi président. Ozo finga lenine. Donc tozo sala eloko na contraire nango. Biso tout ozangi na posa alternance. Alternance c'est présence ikaye. Il faut toper ses chances. Ils étaient un pasteur. Ils ont coupé les cambo ya kotanga te parce qu'ils ont mis dans l'église na ya te ya kabatu. Ato za cheke nzamba ko tombo na yo élévation ko ya kandeni. Ato zanga famille si tu bino ba siko neti biso boy. Ba parents ba kufakala. Bon siko tozi possibilité ko tanga te to kenda na église bazo fortifier biso mon frère ekosimba siko na ye pasteur na makambo te ya kabatu na biloko azolo. Ezandenga moko nazoka monenge batu bazovanda na église wana bazoyoka makambo bazoyoka wana ngai nazovanda na Kinshasa mutu akointimide nga azate siko erozo bazoka bato osko basani balonga parce que oye mutu akointimide nga azate prochainement soki mutu a répondre nazongele na pesi na adresse oyesu ba beto fimbu sérieusement nazoyebisa yo. D'accord, Papa Junior, Betepsono, ma salon de Tomo, vraiment, Tomoni, Martin Fayoul a été meeting naïe et aux Anna Sainte-Thérèse. Et aux le 2 c'est samedi. Non, il y a des bozo monnaie là. Botinda soba soda ba ok kunate ou bien les capeka normal. Za makambo ya kotinda ba soda te. Omoni obetinga net moi chiti libre. Loko na ina méchant penza méchant na ina méchant makasi. Mais loko la to côté kota Martin Fayoulou na kitina nous eza makambo soki Martin Fayoulou alinga sala meeting comme un peu opposant. Pouvoir nini ezango opposition. Je suis l'opposant, l'opposant plutôt. Azal peu opposant. Nabiga makamna le bato poto boko sepela nangote, po sepela nangote je m'en fous. Omendazo bisa bango. Nabiga kuna baluka kaka oya lobaki boye popo ko finga. Bozo bi vidéo bo finga soki boko finga na zakunete. Mais seulement bino bato bona poto. Bo conseiller Martin Fayoulou azamukolo avanda. Omona tango tozo vanda tozo lobate ndezo komisa makambo mapeka. Martin Fayoulou, le président Nabiso, Azana Posa, Ozala, Ozawana, Ovandi, Ozosala, Taneno, le côté, Moza Kimia, Balugelo Ata, ministère à tourisme. Le ministère est belé dans beaucoup. Comment ça, ministère à tourisme? Oui, Azotonga, flat, expatrié, Yawana, Bazovana, comment on dit, Fadenhouse. À quoi y a un ministre à tourisme? Vous comprenez? Et ça, on m'a bêté. Comme il multiplie par meeting, et fout à côté, tout n'a biso, tout ça, là, IDPS. Tout n'a biso, il y a IDPS, comme multiplie par meeting, et ça, la solution, T. Solution, il y a Kami qui dit ça, pour gagner nos pété. Ah, il y a Kami qui dit ça. Bon, au lobby, il y a un meeting, tu continues à baser, tu continues à soldater pour te copier ça, faut le gaz. Oye, ça m'a campagne pour le bagaliban. Nazo bisongo liboso caméra. Prochainement na repeste adresse muto akanga zate. Nous a trop sur que muto akanga. Za trop sur makasi muto akanga zate. Kabila sala kisi biso démocratie. Ake ya zana kimia. Nati sekejo ayo. Boza bo mono fimbu. Tuna question naza disponible na ndenga ko sa bajete. C'est bon na ebike bato poto bazo silika. Mais prochainement bakoya awa bazo bando commander ba tomate tozo tindele pe mindele bazo lia. Kongo ya mboka munene. Keza te kuvanda ka kuna bozola na ba garage moko. Boya awa biso tout tonga mboka ekomi bien na ebike président Félix Nenga bimi président kopa mukande baby. Boya awa on est congolais. Boya. C'est bon, merci beaucoup, Papa Junior. Nous sommes vraiment qui yo koloba vraiment ils adorent nayo, hein. On a ils adorent nayo. Même si c'est non de Makamoto, sommes na président son excellence monsieur Félix Tshisekedi. Et ça kalikamomuke va convoquer ba tunyo so ba ndo travailler kalaba ko se justifier par rapport à Makambozo par rapport à Makabilo ko bunga en fait. Bon, Congolais comprennent kate. To bandaki kolela depuis
Etienne Tshisekedi le père aza vivant état de droit état de droit biloko nyonso wana ekokita il faut zwaka passeport na ba $10 ata ba 50 balingi bakitisa wana ebele il faut pas $10 passeport na chèque efaza na passeport mais oui tozobungisa bakarte d'électeur pamba pamba okoma okende na commune ozwa carte kende procès verbal makambo milai soki nayebi ke passeport oyo ebebi ebungi nake na salisi mosusu $10 $30 $20 ça va. Merci beaucoup à Eric Ndala, les boss, Eric Mandala, les boss, ce qu'on appelle Jojo Mandi qui m'a pâté vraiment. Merci à toi, les boss aussi. Junior, mais c'est Junior. Yebisa bisonanu tobando monolo bela Martin Fayulu place au 400 paf tous un peu ça yeba vraie version et puis vérité par rapport à Makambozo les candidat le but koza mutu vraiment kota Félix kota son excellence Félix yebisa biso par rapport à Makambozo les cabines bato base bozo mona ondeni. Bon, par rapport au problème à Martin Fayulu, biso, tous un problème à Martin Fayulu. Aux allègues la prestation de serment, au moins un président de la République, à l'objet que non, lui il est prêt. Il y a qu'au travailler dans Moutounyos. A cité qui Emmanuel Chadari, a cité comment il y a Martin Fayulu, d'ailleurs a insisté à l'objet Martin Fayulu, les soldats du peuple. Puisque on a un problème dans Martin Fayulu. Par rapport à propos, il y a pasteur Kiziamina. Fayulu a battu. Il y a un pasteur Kiziamina. Vous comprenez? Un pasteur politique, ils ont pesé qu'on les prière. Non, ils ont vraiment déçu et puis désolé. Makasi. Vous comprenez? Donc, ils ont makambu mususu. Oyo tokoki kotikate ele kaka ndenge na ebisaki yo neti oyo. Tokopesa ngota ele kate. Alors bien on a perdu la bataille mais pas la guerre. Bataille moko ta perdre OP ya bundaki. Pour ce que to landeli pe tango bimaka député à cause de la paix banomaki afuta jimbongo. Toko zonga na yo na seni. À cause de la paix bafutaki ete. Vous comprenez? Bataille moko te. Tous on est congolais, muto ko intimider muto azate. L'église, église la puissance. Église comme on a la puissance, mais aux autres que politique ils ont pesé les gaulois à l'église. C'est que la prière non ça la prière à Pamba. Aux hommes. Donc il y a des choses où il faut tout régler. Si au peuple congolais fongola mis soit mon agé non oh ils un pasteur qui dit que tu sembles mes prières et salité. C'est qu'assemblée nini. Ah, assemblée li gorodo quand zambe bisono soto assemblée. C'est normalité. Un homme de Dieu. On est comme Bavanti. Je le sais comme Bavanti. Bon fongola mis sous tambu sa caméra, bah tu faut pas le makamboy. Pasteur Kizamina, le kola yo zolo bake, au père de ceux qui bataille, na évité bataille en soko banda au bundana nani. Awa biso, tozana makambo état de droit. Jour où on répliquer mission musus, vanda na poto existe netingwanda. Au mona kakoka koyate, vanda netingwanda. Kuna na poto. Oboyi bakanga yo lokola olobi na boyi bakamba ngai et pas muntu atanga te vanda na ba Emmanuel Macron na France kende kuna na ba Charles Michel na Belgique kende na ba Donald Trump vanda aux États-Unis n'importe quoi. D'accord merci. Naza énervé makasi émission oyo soki oye lisusu na ko répondre naza na makambo mususu na bombi yao prochainement na ko pesa lisusu ba réalité mususu oyo esalemaka wana na yolo onga na yebi. D'accord, merci beaucoup, Papa Junior. Comme à la souka émission, la biso. Oui, ou bien prochainement. D'accord, Papa Junior, on comprend que Oza vraiment ça mutoloba mingi. Ni nango vraiment bat encore retenir na passage dans l'émission nangai. Bat bako retenir que nazalaki déçu, bat mususu baza déçu netinga bazé belé, bako kokolobate. Mais totali tolobi que pour le changement au Congo, ce que le zamabe, il faut que telemela yango. Ndengo moni to telemela yango boy. Message nanga ezake mutu nyoso kolanda vidéo. Ata la place kaka makambute ya koloba ote ya koloba bongo ndenge nini ya koloba bongo ndenge nini soko sambelaka kota na prière tuna nzambe soki réellement parce qu'ils ont mis na sambelaka après obengi ngai na kopesa numéro d'émission koya. D'accord, merci beaucoup papa, merci vraiment Ndengo Benga. Qui m'a été pour nga ko kima caméra ote. Prochainement, oya. Ba pasteur tout ba sambeli na mboko epo kimezal.
baza na nzambe te muntu aza na nzambe ya makasi ya nguya eza passé kizamine muntu abimi kaka manda moko atikalaka banda kolala jour nino monake na tribune ya palais du peuple ba fonctionner kutu balingi ba lelo soki ba fonctionner il faut ba inaye soki ba fonctionner lelo bazwaka mbongo muke bongo eza pona passé kizamine mais nazo ebisa yo nazo informé série ya Vital Kamerhe président Assemblée nationale batutu basala boy ndenge zozonga sikoyo état de droit oyibi $10,000 to bengi yo osopesa président mbote na loboko osopesa président mbote na loboko ok okozwa chance opesa président mbote na loboko cette fois-ci eza kaka o kingai na sali boy to bengi yo bazo benga yo epa directeur ya cabinet te numéro président bengi yo opesi mbote lobi oke makala état de droit oyo nazo banga nazo lancer ba message ozana nyongwa snel ya régie des eaux mi futela po nazo mona kanda babando katela ka ba 8 mètres ya câble na ndenga nzela na seki ka muke pardon. Là, je fais mes gros bisous à Jojo Mandiki Mapata, Rami Amissi, Eric Mandala, les boss, Gilles Sana, pardon, Roko Masala, sans oublier celle qu'on appelle Tantine Moseka, la japonaise, Bobby, moi Saboya Choko, moi Saboya, Aboya Maquillage, donc les Kwazate, merci à Jolili Atala, Chéri Annonce, Marcus Ozo Sinalenga Kunanina Boako, d'accord, merci à toi Marcus Ngangeli, les tueurs des images, sans oublier Herman Emporio, je vous aime beaucoup, restez branchés sur cleboa.com. Kevin Chikuna, na mona bagarso balinga libanga mekoleka Kevin te. Acha aka misapika boy. C'est bon, merci beaucoup, restez branchés sur cleboa.com. Bisous, bye bye.